ya kusale bande kwa kisanga na episa bino bolia misunya bato bolia misunya bato mama nani na tekela bo misunya bato Bi Marie asala bino mabe bolia misunya bato na wenje nini wana ni Mangase Mangobo. Voilà Mangobo, donc na komi na Mangobo non voilà Ebele OK na le mwa bato mingi bona le peza bango te na tekinde bango. Différence eza ni kolia na koteka. Bon na kosunga monda che mobimba. Maman eba koza marabout. Oui, femme na mumba ba eba te. Mais yo ebi amura ba maman mwana ne aliboso doke. Bon ba bolingo pe mususu bazai zai na ngo zai kwa mvute parce que na niveau ba zai na ngala bana kwa mvute femme na mubimba. Boko kana nga boy. Mais so na ye wana eloko lobate. Mwana oyo bwaka e biso tozo esprit to utiliser ngo koma demo akobanda koyaka kozula nga baningane na limu. Donc quand on use mibo zemelimu boko fanda boko mona gazemi te 10 à 20 na zo gazemi te o sopa zemi moko quelque part lokola bolingo muto alinga bato zaka nzambe to bengeleki tellement na mona ki ba action wana na sepela ki makasi na ebise na lobi il faut opesa nga pouvoir oyo po ngape na ko mosalela le lokola zanga nango besoin to solo li na ye soit disant monseigneur mais là on a kosenga no papa bongola motema aza monsieur l'abbé oui aza sikoyo azali ti sikoyo aza kabonde te na Bukavu d'abord comme on est monseigneur Gilles Songomane comme on est angwana monseigneur Gilles Songomane otangi pas de problème ya ebinga be mutabe sabi na ngali ya mère nanga pas de problème akoke na ngani pas parce que nga a peur de maman pour mutu akosa Gilles nani Gilles Songomane monseigneur Gilles Songomane mama kambolo ba engagé yo engagé kasi mutu lobi yo tuninga te ngamu yo mondo bimisi kombo ngamu tunde na lobia donc bato oya Cameroun ba nani ba ke Gilles nani Songomane aza nani aza marabout mais soit sango ye mutu asala pe ba abebisa vina ngate mutu abebisa vina nga koko nanga mais yeba ba yaki kubakisa abomeli yo mama ko singa na sacrifice mama na olimu sazemia so na limu si angote ifona boma mwana wana siko condition ezalaki soki akomi peno bota fonga sa voyage. OK. Isifona ke. Omone place wabota te. Na mone place wabota te. Zala batu mba besa ba condition ndingwa na omone bembete ba biloko ndingwa. Ka mobala voyage. Ngasiko tango ngana bimi ko kenya deja zemi bo mona eloko ezesute. Na sina zumo limu wa mwana, iska ngana kenga akedeze mona kendo sacrifier. Akobota 2 minutes, 2 jours, 3 jours mwana na seneni. Funzoka toto zwagi molimu wa mwana kala. Na bomi mwana bomela ebane bele pona nini alia kambongo ya mona kana ngo pasite yaone bisa bana nzambe lia na moto pneu za très nécessaire bible bi moto akolia na moto kinaye lokola to fanda kinaye bambule bele na baneka kuiba ebana donc ilikamnaweza ka kuiba bana ti na monike bo bana pe ba osile bele na ochika na bana ndenge nini nena yaki koyebisa sata na bifoti kala ngata na bota naza pe na mwana. Et pour na bota na sala ki ba sacrifice belé na bomaki plus de 80 personnes pour na zo mwana moko. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makoni. Shalom, bote na bino bandeko balandi ya Le Nazaréen TV pe ba nyonso ba kolanda émission oyo na chaîne monene Miracle de Jésus-Christ TV oyo kambami epa ya prophète Bernard
na bayo surtout balingaka chaîne oyo le Nazaréen totombeli bino vraiment boye malamu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ndenge boyebi toza na émission na biso témoignage to koba na témoignage à notre bien-aimé le prophète Bernard. Ye moto a expérimenté makamna moyini satana alors abeti misu pa epaité azongi awe pa ya la princesse de l'éternel maman Tiffany quoi pour le banabino makambo nini amonaki na banze te bolandaki déjà ba épisode mususu oyo alobaki ndenga bandaki na misala ya molili ndenga bandaki na makambo na ye kino lelo mais lelo lisusu aza vraiment na etuluku ya makambo ya kolobela bino po ete misu efungama ndebo makomelo bi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci beaucoup, sans plus tarder, la PCA Shalom. Shalom, shalom maman, shalom. Bonne santé. Bien par la grâce de Dieu, Nzambe Batia. Prophète Kinshasa Lingiwa. Mame Nzambe zawa. Mubaya Mungu iko wapi? Hakuna hata mbaya Mungu. Hata. Yote iko tu mzuri juu kama Mungu yuko karibu yako, yote itaenda tu mbele. Amen. Njoo furaha yao ile juu Mungu anifesia neema. Niko na pumuzi kitu ya kwanza iko na batu mingi na hii wakati wanabazika biabalia bingine biko ndani ya maprizo maneno mingi neema ya Mungu mi nikalangu kimya tunakutana juu tufanye mission tubahubiri batoto ya Mungu ya maana yao ile. Habari batoto wa Kisangani. Kisangani iko mzuri kwa neema ya Mungu. Mungu yalinda dunia. Juma ndiko anasema kama mimi Mungu sikulinda hakuna mtu mwenye atalinda. Banyebi asema bia linda bia faa tu kazi ya bure. Ndio. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Wanizaki une manière ya kusaluer bandi kwa Kisangani na episa bino bolia misunya batu. Bolia misunya batu mama nani? Na tekela bo misunya batu. Bi Marie asala bino mabe. Bolia misunya batu na wenje nini wana? Ni Mangase Mangobo. Voilà Mangobo. Donc na commune Mangobo non? Voilà. Ezaki une manière koyebisa bino ke témoignage oyo ezali certifié. Donc azoloba na ba kombo pona koyebeta eza ya témoignage ya solo. En fait bando bandi ko témoigner eloko nini ya malonga au retenir. Bon. Eloko ya malonga eza nini parce que na comprendre message o nazo Nzambe atindinga nango ezosunga batu ebele. Amen. Loko nanga liboso yango po na ba témoignage nanga eza na batu ebele babongwani pe ebele babiki parce que tango ka muto yo ka témoignage muto ovanda kimia muso abenganga ba papa banda obandi témoignage o nalandaki bino nesi to sayibiso no muto azosanga bi ndenge olobi papa on dirait na beteli ndio masolo na ngai oki olobango na télévision. C'est-à-dire la kisike message onga na memi koyebisa bana Nzambe ezo simba batu pe ezo kangola batu sengo na nga na moni yango yango wana. OK. Oui. Mais bénéfice dans une antenne. Te bon, soit
ko bénéficier na musala na osala na yebisa me bana nzambe bénédiction za mbongo te. OK. Ozomona à travers musala na osala même relation hein ya liboso yango wana eloko na otangelo nano yango wana à travers musala tozosala tozoyeba pe na bato ebele et puis de souffle de vie. Moni ngosu nzambe atalaki alobi musala na ngana kabele $10,000 mais $10,000 ezo ya jeudi le même jeudi ana kufa peza simalanga nzambe akota bite $10,000 yo leka na longola nano bénédiction longola nzela ne avancer $10,000 kolande sima donc souffle de vie za kano bénédiction nzambe apambola mutu andenge bele kande na komi lelo boy nzambe apambolinga déjà ya solo prophète tika tokota na moboko ya témoignage na yo toluka toyeba ekufa ki papa kulutu na yo oui mutu ka moko lia kwamba tolobaki olie bato donc bomisi bato ebele na famille ka sel mutu oliaka yango wana totikeli wana okobana na témoignage non mon côté ebele OK na le mwa bato mingi bon nale peza bango te na teki nde bango différence ezani kolia na koteka bon na kosunga monda te mobimba omoni bato balobaka nini mutu akosote mutu moko te akotaka kisi pa ya satan alobi po asakrifie kaka bato satan alinga esu biloko wana te wana bakisi akala na maje ezala ni ntango okota ozosakrifie nde génération oyo satan akotaka va ozala mutu na ye okosakrifie génération elobi nini génération sikoyo ezaki na sakrifie 3 génération soit 2 génération ya famille na nga bakotuna olingi nini babalaka te bazwaka mbongo te babota te makambo yango ekende liboso te ifo ngai nde natomboka koleka bango ntango oyo oteki deja génération sikoyo bato batikali wana nde sikoyo bango bakomokwa bakado kaka omoni kaka vino ebonga te satana na mutu moko kaka napesa na ye nde sikoyo bobomi ye kaka akei me oso oteka vino ekala. OK C'est ça bon parce que place il faut te expliquer bato nio kama pour moi te cadeau ka ko fanda no madame so c'est no kasa fandi botali ka bia pe nane la wapeso te mais na mutu moko bien écrit boko fo monde ba succès bazaya on aime ça ba nzambe alingi bino mingi monde ba succès bazalaka ba succès ba ko fanda ka ba monyo leka masana na bongisi mo bona mo to lie na semaine aza wapi ate aza Mosole kanzira bakofana batali babandi kowera nga oli akalo boko me atuka ndeze ya master bozangisa ngate ole ka viva me baba pesi tokolia donc na famille ya batu ebele on a sacrifié bango na famille papa kulutu bana batata mwasi mutu ya suka on a bomi ende mère nanga donc tango na sacrifié mère ba yoka ba témoignage wana bien ata esa moi passe na motema mais yo molia mama bino oui mais nanga déjà daya akufa mais mutukutu ya suka wana tango na sacrifier mama et puis na ebita so to lobelaka sacrifice ngwa mama pe lelo oui to avancer to tikeli yo parce que ce psika ya papa kulutu okoba kinene na donc na zwana lelo kana batu na sacrifier na famille zwana bato sacrifier na famille OK voilà pe o sacrifier ba on a est-ce que na famille ba pendant samedi bazalete est-ce que baba ne peut suspecter te beta sur notre parcours na famille misala yo ça bon na famille naza mwana liboso na famille nde papa mama nga babotinga naza mwana liboso nalobelaka bato na ba témoignage mutu aza mutu mabe kolingaka esprit na yo ezala faible liboso na ye te donc atoyebi aza ndoki fo fungulaka miso loba olongo bomanga te ya mibale ya liboso yango ya mibale mutu mabe kondimelaka na makambo te ntango okike mutu aza mutu mabe telemele na vie de prière bon namona yango na bato mibale na sacrifice bango na famille ya liboso ezalaki mama alinganga makasi tellement na mona ya liboso bato bayebaki naza marabu bato bayebaki naza sorcier po avala boma mama na bana ko bato mosusu mais mama nanga azalaki soki olobi nanga ki naza magicien na yebisio po azalaki na l'art aufunda yo benga mwana ne aza marabu andimi mwana nanga aza marabu bongo talaka babolingo ba mama yo yeba mama nde bazala na bango da yeba ko za mama yeba ko za marabu oui femme na mumba ba yebaki mais yo yebi amura ba mama mwana ne aliboso doke bo babolingo pe msusu bazali zai nango zali kwa mvute parce que na niveau ba zina zai na ngana bana kwa mvute femme na mumba boko kana nga boy mais so na ye
wana eloko aloba te okoloba mzaki pechwana boye na boye me ntango kana obimela boye watanela te mpo nga dia bakomona bino nyonso zali na maboko ntango bino booloba na nyonso nga ake na bongo sikoyo ndeni nasakifaki apres koboma papa kutu nasakifaki mwa bato bele me naosimbaka ya mama na bana na nga ngai mama na nga abalisinga mwasi nazali na mwa ya moke ntango mama na nga abalisinga mwasi wana naza malamu sikoyo mwasi tofandaki na ye omoni na kisi ezalaka bien soki mobali aza na kisi mwasi fo oyeba secret po bobatela condition na bien soki yo oyebi te okozala menace mingi na sasi nini okobanda soki mobali na ozali kokuwa na mwasi ya butu mwasi ana aza makasi akoyo ya bomio ene mosu okofanda na ndako okobanda komona biloko ezolimwela na ndako wana eza basinya bato mbene baza na basire na butu biloko ezolimwa okolala na ndako olalaki na bilamba mozokamwela mbelongo na nzoto saki oyeba bilamba elongo na nzoto saki oyeba olali mpenza na bilamba me ozolamuka elamba eza te okola zanga osu na ndako ozosentir ondire bato bazoya okobanda komona evenement bolali na mobali na ndako ozomona na vision ondire bolali basi mibale soit mibali mbale na mbeto eza baevenement bato bakuta wana eza basinya mkati ya bino mbaye mutu moko deja aza na kisi mais sikoyo mwasi na pome ezali nini natalaki esprit na ye namonaki azalaki na somo nameki kosola ya diable mpo ava oyebisa mwasi na yo ifo oloba kuna bayeba ndeni ya komaîtrise bo natalaki esprit na ye ezalaki faible makasi abandeki kozala somo makasi natali na bino mpo ezala bien lokola azoliela mbongo na nga moyen nakotisa ye na calendrier eza te nasala nini ifo naluka moyen nabanda kokotisa ye na calendrier satanique na kati ya inconscience vedi ayebaka eloko oyo eyelekana te nasala nini nazwa sous-vêtement na ye namema yango na monde ya molili na ntango namemi yango nde bautilize esprit na ye na ntango nazwi sous-vêtement wana balobi na butu natia loboko na mai so natie na mai na ye na loboko na kotia yango awa na libumu na ye elobi nini zemi oyo akozwaka funa bando olimwisa zemi nabandaka kobomaka bana na tata ofanda na ye lokola azali koliela mbongo wana ye abanda oboma yango bato te condition ezali kaka ifuna yibe bana ye mpe abandeni oyeba te sikoyo ezalaki nini ezalaki soki azwi zemi ona oyebiso mpenza mwasi na nga oyo mpenza mazima toboyana na ye soki azwi zemi na olimwisa zemi wana so nalimwisi yango te ifo naboma mwana wana sikoyo condition ezalaki soki akomi pene obota fonga asala voyage omone place wabota te namona place wabota te ezala bato mimi bapesa ye bacondition ndenge wana omona ebembe te babiloko nga sikoyo ntango nga na bimi kokende ya deja zemi baomona ye eloko eza esu te nasi nazwi molimo ya mwana esika nga nakenga ake deuxième nakende osacrifie akobota 2 minutes 2 jours 3 jours mwana na se nini nzoka tosi tozwaki molimo ya mwana kala nabomi mwana bomela ye bana ebele mpona nini aliaka mbongo ye amonaka nango mpasi te yango nayebisaka bana nzambe lia na motokino eza très nécessaire bible elobi moto akolia na motoki na ye lokola tofandaki na ye bambula ebele na bandaki akoyiba ye bana donc likambo na yo ezalaki akoyiba bana ti namoni ke bo bana mpe baosila ebele na otikala na bana ndenge nini nde nayaki koyebisa sata nalobi fotikela nga ta nabota nazala mpe na mwana mpo nabota nasalaki basacrifice ebele nabomaki plus de 80 personnes mpo nazwa mwana moko c'est pourquoi omonaka soki moto bakangi ekobota basalaka boye parce que bana wana bazalaka na monde ya ténèbre bana wana nde mission na bango ezalaka nini mission ya bana wana ezalaka bato oyo babotaka te nde siko bakoyepa banganga nde tobandeki kozwa bano tozolimusa mabumu ya bato topesi parce que soki oluki na monde atie moto osata akela ye azalaka te me bano bautaka epa bamarabu bautaka wapi nzoka mission yango ezalaka bongo ya kolimwisa bazemi bato basalaka basopaka bazemi wana bato basalaka baavortement ya kindoki moto aki abimisi zemi na ye zemi wana sikoyo nayebisaka bato na monde aje soki osopa zemi fuluka basala nzambe babondelano parce que milimo ya bana wana satan moto arekiperaka yango bana baza bademo ya méchant na monde ya ténèbre epuis soki osopa zemi mpo satana azwa ntango tozwi mwana na liboso nga nazangi na puissance nini
na kozwa esprit ya mwana wana na bateli yango libumo ya kotaki na koyeba yo mama à travers zeme yo bimisi so zeme yo bimisi direct na condition na calendrier na nga satanique oko kota libala okoluka kobota mwana koya te parce que mwana oyo bwaka e biso tozo esprit to utiliser ngo akoma demo akobanda koyaka kozula nga baningane na libumo donc kozo zemi bo zemi limi boko fanda boko mona ga zemi te 10 à 20 na zo ga zemi te osopa zemi moko quelque part lokola bolingo mutu alinga bato zaka nzambe to fanda na mwana mwasi ti na yibi ebana ta una sacrifice bato wana nde na ye kobota mwana nga liboso naza petit lelo 6 ka muzati kombo mama nanga tango na boti mwana liboso tofandi bo mwana penza na pambola pe na église te na pambola ka na table taka mama nanu to ebino na biso nzambe te na meme na table ti nzambe ayesko kusala grâce avant na nzambe asala grâce obongo na motema yaki kokoma mama moko na maître na nga moko azana bo aza moto a Cameroun mais aza siko na Bukavu ye aza sango babenga mama sango aza mupe wana so benga wana Kiswahili moyena bo natanga komuneka na nini zate ye azaki maître oyo a formakinga makambo ya magie sikoyo ekomaki moma moko nazalaki na besoin il faut nazwa puissance na kotia miroir boye na moni likambo bato baye nango saki bino bolobelanga et puis abana ko sa be spectacle kozwa mai atie na verre soka tilo sabine na kati mai wane bongwani makila soka bimisi mai ezongi normal asela système moko azui téléphone ezangi sime batterie pesate a proposer numéro na nga bengeleki tellement na monaki ba action wana na sepelaki makasi na ebise na lobby il faut opesa nga pouvoir oyo po ngape na ko mosalela lelo kwa zangi nango besoin to sololi na ye soit disant monseigneur meloko na kosenga no papa bongola motema aza monsieur l'abbé oui aza sikoyo azali ti sikoyo aza kabonde te na Bukavu d'abord comme ne monseigneur Gilles Songomane comme ne yango wana monseigneur Gilles otangi kombo na pas de problème ya ebinga be mutabebisa bina ngali ya mère nanga pas de problème agoke na ngani pas parce que nga père de maman po mutu akosa Gilles nani Gilles Songomane monseigneur Gilles Songomane mama kambolo ba engagé yo engagé kasi yo mutu lobi yo tuninga te nga mutu yo mondo bimisi kombo nga mutu nde na lobi ya donc bato oya Cameroun ba nani ba ke Gilles nani Songomane aza nani aza marabout mais soit disant ye mutu asala abebisa vina ngate mutu abebisa vina ngako konanga mais yeba yaki kubakisa bomeli yo mama ko singa na sacrifice mama ayebsinga abe monde za na petit eza ngona problème ti déjà neza mutu nisate mais il faut pesa ngeloko so nga na expliquer nga bisko to sandeni bon era apeto nga akoma na nga déjà marabout za teka bien mutu akotinga marabout te akoma déjà na nga gra na kimaraboutisme sikoyo aye kosala nini alobi no ndeza wa moni poza bezo boro faut sacrifier mère nao nga siko na expliquer nga bino pona mère e simba te parce que mère na nga linga makasi mère na ngai mère asufra na biso ti papa ki mamso na âge 12 ans na bi e simba te ya bino moni pozwa e 5 mère na bi jamais bon tellement asa ki lokwa ko lakisanga mwandambo amemi nga dia na monde moko tobenga ngo monde polium na monde ezaka soko koti ondimi likambo ozonga esusi mate foko kisali kamboana nga na comprendre na te parce que azaki na niveau ya likolo na tango sikoyo ayebisinga bongo nga na boyaki na bi jamais simba te au moins na sacrifier 14 personnes mama nanga atika mais na boma 14 personnes pona zelo koana ya bi jamais simba te ngape na choko atembe to sai siko kwa kobendana e pa ya sata za kana mamutu te tango alobi pesa soko pesi ndamu bobebani nde baya ko frappe baba betanga maladie ya osanza makila donc ngai na vela maladie ana so na sanza makila mono ndire na okufa lelo ya bato beba maladie msusu babela ga wana bako bwa kilobe na malade ko sanya makila musube za punition monde atenem ba osenge moto boma lingo boma te ba betie malade musuko mona ke malade ninyo koma moto akufa bo dépasser ba bongo soka ya yebitina ya loko wana ba betie ndeni ba no sanza makila datali na bino isengi okene na hôpital te
lakini na hôpital abana ka ndako batu balo bana ki hôpital menga mona ebike za na malade hôpital te ezamu mususu azane mystérieux akozo ane tonga te ebike mambo oyo yana ngobo ya okene hôpital te po mutamdu amiebi na bisavalo kule komi boy na salis ko demande wana na zui makila na ngana ti na zui demande na tika ona directeur général na monde awese nde demande kenda ya kondimisa kenabi na ndimi na bali mama nde na kesko epana ye na expliquer na lobi tokosala ndenge nini po mère akufa aye koyebisanga alobi il faut okabela mama no mbongo ya ebele parce que molimo na ye yana nguye faut pesa ye mbongo ya ebele ayebisinga alobi omitungisa te tokenda na zano moko ezaka na kisanga ya benga yango na masha jube tokenda jube na somba soso parce que papa on peut le pango ezaka na commune Kisangani okay to sombi soso tango to sombi soso alobi pesa ngai no poste no na prénom ya mama nayo na tango atuninga azwi na pesi na tango na pesi ye yango azwi ayebisinga bo alobi tozo benda molimo ya mama nayo tokota ngo na soso izana batu ebele oyo to bandai ko boma bango toko ko boma meto tikilo 10 5 ans o tambolaka metozu molimo nayo tokoto bimisa ngo tokoti na kati ya taba na kati ya soso so tozu esprit ya mama to tokoti yango na kati ya soso vedi mama kuna fandi kaka zoto pamba etikete ya pamba molimo nesko ezana kati ya soso sko yo na tango tozwi soso ana na telemi likolo ya temple na moni na miroir na ye miroir na bino obone ko info oya ye na nongana zalaki no ya ngai taki maître wana na zai pa na ye nesko na moni mère nanga abimi afami sko na baninga na ye ba osolola ngana moni mama na mboko azali ngana za tina Kisangani ya zai ba kota ba territoire ba soko kuna na tangu na moni mama atuninga mama no yo tinga bi wi wana mère nanga yaone pisaka bana na nzambe zalaka na vide prière parce que ngonga nyonso butu lokola moi baluka kabino epa ya satana na tangu na moni mama na bi wana mère nanga ebisinga bisava asala ndeni po bimisa mère te bon soki to pesi bato pratique ya mutu mususu akoki koluka akota na Alexia ba prière non asala ba prière azoka blo mo mike atie na miroir nde ezalaka directement film ya mutu senini film bimi ba prière magique te zane prière abi zambe mona likamuna no evoke kaka jam tango mère abimi nde alobi molimo ya mère nayo ezana kati soso awa surtout bomi soso directement soso akukufa mais ava soso akufa bimambangu kende otindela mbongo na kei na zwi mbongo na tindeli mère nanga na M-Pesa tango na tindeli mbongo ekoti na telefone tango mbongo ekoti na telefone mama amoni mbongo maloba mère nanga alobi boy tango na bengi ye ki mama na kabeli mbongo penza ya mingi abibo oyanga mwana ata bato balobi oyanga mwana te wana siko azoloba na baninga naye oyanga mwana te oyanga mwana azaka mwana nanga yango baloba kobocho kobwaka ete atuka Bernard pona yo ngana kokufa kaka penza oza mwana ngana asali déclaration alobi kena kokufa pona yo ata bato babina boyo na kobote ponga mtu na mema yo 9 mois yango nalobaka attention na bamaloba bato msubo lobaka na sia moyo wana bomoni na miroir wana tozomoni na miroir omoni ere mama saki akondima ye moko nano ke Bernard mwana na ngana kokufa kaka pona yo sadi il expect kokufa kaka akufi kaka pe pona ngai attention na bamaloba musu bato balobaka mwenda ba numero ekoni na ebisa bato babenga numero ekoni ondimi oui allo tango ondimi oui allo directement ozondimisa maloba nyonso mutu ana koloba pona yo na tango bamalobi asisolo baninga naye ndesko na ye na temple ngazwi soso wana na kati ekingo tango na kati soso wana kingo nazwi na kokati soso kingo ne bakata abo okay. Na mbwaki moto babisiko ifona zuwa nini kama mutu nini oyo kingo nazwa onso na tango na munoko na ngai ifona na fiba makila wana ndo na benda yango na tango na benji makila wana siko eza nini nazo suwa mama na nga nini mino awa na kingo
akwea lokola tension émission ezo to koyebisa bato ba malade bele bato bazobela yango ya ba tension eza ba système diabolique eutaka kuna na tango na bendi kotika soso boy directement mama akwei tango soso akwei na se mama akwei ndenge mama azokwea ngai pe na osanini no mona ndenge mama akwea ngai pe na senini na moni mama ina tango mama akwei bazui mama bamemie wapi na hôpital bamemie mama na hôpital kokoma mama na hôpital ebembe tango mama akufi ndenge babomaka mutu na monde atene ezalaka na code ndezo nyonzo mbongo na ba western nyo na baria code ezalaka soki code ezate ekosimba te sikoyo baleli mama bake kokundai tango bake kunda mama toke tobimisi mama na cimetière na butu na misi mama na juillet na te na temple na nga parce que bemba mama nga na mona kango te na mona bemba mère na nga te na ke na juillet na te na temple ozaki te bon nakendaka ndete ezala déjà condition mais nga aza na mboka mosusu pe kozwaka transport eno mais nakendaka te po bato mpe bayebaka na bango tolobaki te bayebaka na bango bayebaka tolobaki te mwana oyo mwana mabe bato baolelaka matanga do na kombo no mota be ngana yo oyano nini sango sukanda boso lobanga bongo nde na zai mesa na go bare ata yo bo na tika no bango baolelaka na kombo moni tolobaki te mwana na ebo na boyotaka bayebi oke mutu mabe mutu tolelaka na kombo na ba petit tutututu baolela so komi na butu na ina bimisi mama so tango na bimisi mama na nga bana ko prier l'église a fait pas mais moko to avutaki alemba vie de prière zoka mama nga zoka zalika ko sambla ne abando sambla buso nga longo bomete sikoyo tango na bomie na tena tape comme siko ifona kende na teka ye pa maître wana pour maître na koma ko salela ye na tala kodo na bomela ki mama ebunginga so ndenge bunginga moyena teka mama ezate yango na koyebisa bato boy soki babomi mutu na famille mutu yango aza mutu aza ndoki abomi moto eloko nini okomona bien medale seigneur okobana komona moto akufi akomi komona na ndako ok soko moni moto akufi akomi komona na ndako seki moto ya bomi aza wana loba mutu abomi abungi kode soit esprit ya mutu ane eza makasi ezolinga mosala te bokobana komona mutu wana na ndako aopanza biloko bolai na mutu bozoko kwa mutu atambola na ndako alingi afungula porte mutu atuta banzungu wana eza bato mutu bobomba bomi aza wana aolinga mosala te nde basinya bokomona yango ekomi soki mama akende komi problème pona sacrifier mama ekomi problème na émission ezoya nde na koyebisa bino ndenge molimo ya mama ebanda kolanda donc enfin mama na yo akufi siko tokoya na parti ndenge nini na sacrifice molimo ne etungisanga ndenge nini ekomisanga na niveau nini donc tokoya nango na émission ya sima. Merci. Entre corps âme na esprit bozaka na posa nini? Bon, corps âme esprit mais eloko oyo eza très nécessaire les esprits. Esprit kenda wa. Esprit ya mutu nde esalaka ke ba travailler. Mwende balobaka nguma sanza ya mbongo mutu ana portefeuille magique. Bague magique, bague ya esprit na mtu kina osana. Esprit na yo nde tango na bomio na monde atenene na tekio. Yo siko ndo travaillaka kuna ndo ya kotikela ngambongo moya ka style ya serpa. Ezaleka nguma sanza ka mbongo yande nguma oya bazamba te. Mutu no yo bomi bague magique yonde na bomi siko bazwaka symbole ya bague batie na ko beta bo pa mbongo ebibi yo mutu zo tikela ngambongo siko ame koma nini amna bo ame mutu na monde atembe bakota ngo penza biete bakipa mlango te logo za la esprit so ka bolonge esprit ya mutu za la corps ame nini ezonge panza nini esprit ezonge panza esprit parce que monde to abona biki yo motei wa journaliste ka ozo poser nga question nzambe alobi boye créer l'homme à notre image et à notre ressemblance so tu image nzambe za nini image so na tala bona moni omwasi na yo talinga moninga mobali image nzambe za la esprit o ezana kati na biso amoni za image nzambe nzomona ya obedo sunga baseli nzambe msuba lobaka mwasa kote ateza mango mabe makasi mwasa za droit
OK. Parce que molimo ya nzambe za kati na yango sala test alobi o eza molimo wa mwasi o eza molimo wa mobali no. Zoko prendre mais wana za na ba enseignement entre ba bilo ndenge ote ya mo péché te. Eza doctrine ya batu na batu selon nzambe akutana na mutu na mutu. Zola neti ngabo na za visionner église mais l'église na mo chatia na lobite ka beza mabe mais mwasi ana drogue. Eza sko mutu na mutu ndenge ai pa na mwasi ate ate mais na ndima ka ministère ya mwasi. Bon, toko tawana te to sana na makampasi. Na makamoto wana. OK. Yo zaki de andoki. Elo ni pour ça que yo OK ni susu événement ni okutana na ngomona ke osuki to ozalaki pour ça que OK no kota maraboutage. Bon. Na kimaraboutage o ngana kotaki na lukaki pe angote. Nzolanda nga penza na lukaki angote. Skoyo tellement na banda ko sacrifier belé. Parce que na mono kwa to sauter moi muke mena le boka bref tellement za sacrifier belé niveau ya kobomela bato e monangi certain moko monangi abi jamais muto amelina kacha sorcellerie il faut amata grade za lokola même na école ezalaka boko tangisa mwana na deuxième mais botal niveau ya mwana wana ya maele na za azala maele mingi boko longole na deuxième akomi ata troisième 4 ans parce que connaissance soit nango donc bref ça ta benga kingana za marabout pour na sacrifice na ngata na zali succès do na batela ye pena musala bien. C'est ça le problème. OK, dans alongolo na département wa tinga na c'est tinga na angle musu. Nana ki maraboutage nana ki ndoki boma batebelewa. Mingi magia mingi ki maraboutage. Est-ce que okutana pe okeboma mutu mo usuki? Ils belé na émission ils belé les kebe. Tokuta ba conséquences belé. Batak. Belé na banda kuti kopesa pa na ba témoignage. OK. Pour fortifier pe. Oui, belé. Bana na nzambe. Bon, na ebaka moko na ville ya Kisangani école moko eza Kisangani babenga ngo Maele. Bien. Na Maele skoyo ngana zota Centreville na zonga ipana biso na kine kote ya Pochoko. Na commune école ya Maele wana bana baobi ma classe. Ndenge bana baobi ma classe na moni mwana moko ya muke na moni mwana ne toile na ezo ngenga makasi. Na bia weza chasse. Wanso wa bloga mtu banobenga ngo bato kolokota. Donc bato kolokota assassin nini. Wota mwana nzela okuti bato waswana na bango teleme wabina mulinga yoko ndimanga na obomo. Biso tozuka maloba wana na koluka boma mtu wana ndeto banobenga ngo bato kolokota. Donc okuta enoka grâce moko satana sailio tu ba boswana o provoquer no eloko moko o récupérer. Tana moni tiko étoile ya mwana wana. Na zui étoile ya mwana wana na boakeli sorcellerie ya envoûtement ya musika. Donc na talie kana miso boye na envoûter. Na tango na envoûter mwana wana mwana zongi ndako. Na tango mwana zongi ndako ekomi na butu esengi fona ya nabimisa mwana wana pona kene na apprendre sorcellerie. OK. Na ye na ndako parce que ava avenir nyonso donc ya pembeni ava boloka moto na avenir soit bozwa motu esengi fu bo négocier na chef d'avenir. Ata uza mokonzi soit okotinda bango bake bazwi mutu wana soit basibwakeli mutu wa malade yo eka na service na. Na tango ngana kei na komi na soli na chef azaka mama azaka mwasi sololi to négocier na butu na bina mission boy pas mal pour bandoki différence eza ba chrétien na ba sorcier. Je vous dis la vérité bandoki bazana amour koleka ba Kristu ata fois 1000. OK. Pour omoni sorcier mama ndenge tozabo ndoki akoko benga moninga na ata Cameroun na ye babongami babundisio me ba Kristu bolingo ezalaka te. Donc bandoki baleki ba chrétien na bolingo musika. Because na tango na yebisa bien pas de problème mabe zate token toke isko na lopango bana wana. Na tango toke na banizo ko sala vocation ke tokota ndako to envoûter mwana wana. Na tango to sala vocation bweti esimba kete. Tango simbite moto kote zate nde na yebisi chef wana ya ba sorcier. Na lobi boy lokole za quartier na yo. Kende osalanga service oyo obebisa via mwana wana. Yake pardon ayebisinga lobi sava lokola to umeli minute belé libanda mwaye mwana ana tolimbisa ye ezate
to umeli yem ta umisi bino teme abosidiki ye mutu amisi biso parce que toluka porte fungwama tende tokoyebisa bato porte fungwama kite mpona nini pe porte yango ezalaka nini parce que ngai yebisaka bato bakanga porte nde bakanga mpona mibi me mpona bandoki te soki olingi porte no ekanga malamu loba yesu atelema na porte no akangela porte wana sorti okota te sikoyo ntango ya lobongo ya vile lokola mwana atungisi biso makambo su tokota tobebisaka bino eza te nazomemela mwana na mobimba okende na ye c'est-à-dire mwana alalaki na ndako na ntongo balamuka bamona mwana aza kote dispare makanisa bato eza ya nzambe te ngabi pas de problème ye akoti na kati ya ndako ya bana wana akoti na style nini abaluki nzinzi bebi nzinzi ti na ntango akoti na ndako kiamema mwana na ndenge asorcellerie abima na mwana bien aimé dans le Seigneur akoti na ndako oyo ekutaki ekuna ngai yangani na yebi te na vandi na zeli moninga jamais moto ayaka te ngai abi peut-être asabimeli ekote mosusu tala kaka bamonde na biso wana ngai nazongi kozonga ndenge ezalaka tous les sorciers oyo azalaki mokonzi na bango ifo nayeba na commune nyonso na 6 commune nyonso ya Kisangani combien de personnes tobwakeli bango maladie parce que naza na mosala makasi fo nayeba tobomi combien tokangi via combien makila combien kokende pasa ata lelo nde naza na mosala mza makasi natala na aveni na ye namona koro ya ndeko na biso eza libanda baolela yango kao ya ndeko no tinde eyo natindaki etinda wana parce que na monde ya sorcellerie soko baluki nzinzi to puku soki babomi kuna nzoto wana na ntongo bakuta yango soko kuna ndenge akotaki babomi nani abomi natali na radar bien ngabi boye naomona malamu te nakende ndeti na lopango to natal kokende pe na lopango et tout justement naye kokuta nzoto ya moninga elali naye pe nakuti pe mwa baninga bandoki ntango mpe bamoninga tofinani na miso ya kindoki directement tokoti na communication sorcellerie parce que ezala bongo bokokota na communication sorcellerie bosola makambo ya kindoki moto avandi pe na oyoka te nde kotuna ça va ok baleli nde bazali kolela yango nayebisaka bato kolela ya bibembe nyonso pa pamba te bato be bazala kaka basolai na mutu lobi ala mutu na ntongo akufi babomi no mosusu babomaka pe te ntango mosusu azalaki moto azalaki ndoki nde bafrape baleli ntango baolela esa sikoyo bandoki kanda ntango bana ne ya mama wana te esa bango na kanda ndenge nini bazolegre te ntango bana mama na baolela esa bandoki pasi nanga mpe eza kosanga pasi biso sikoyo toyoka mawa ye azolela mama biso sikoyo totana tolobi ntango moninga biso azalaki apesaki biso mwana nde tokolia mercredi oyo kuna ezali tolia ye jeudi ta azoba ndenge aolela kutu wana ezake soki ayebaka mbe aolela te bazwi moninga bake kokunda ye ntango sikoyo bake kokunda ye mama nde toye sikoyo koluka koyeba nini ebomaki ndeko na biso nde eloko ebomaki ndeko na biso baboti ya mwana wana bazali bakristo epuna eglise na bango basombelaki paster na bango setire ya pamba setire oyo basombelaki paster paster sikoyo asambela na bango abombi bango ndenge asambela na bango setire ya moto alataka ye alobane kaka maloba asambeli na bango asambeli azongi nde ntango ndoki aye nzambe akanisi lokola bino azala nsima maloba basali na nga akanisi koke no famille ekolela te nde ndoki wana akufaki donc ngoli tasi soki offrande mpe ezalaka na makasi moni lelo bato bakomprendaka te je vous dis la vérité offrande ebundelaka mutu makasi parce que même na monde ya ténèbre soki opesa offrande te c'est que satan kote yo te ndenge natuna ntango omonaka ke bato baoboya opesa offrande na église esala konini bon mpona nga namonaka yango lokwa nauti na monde namona yango bien parce que eza réalité oyo elekalanga na monde ya ténèbre eza mission mpe nga na bandaki kosala yango mpona bakristo bakabela nzambe te surtout les serviteurs de Dieu basalelaka nzambe na solo donc wana eza mission mobimba parce que premier ennemi ya diable c'est les serviteurs de Dieu surtout basala nzambe basambela nzambe na solo jamais okopesa enveloppe na église so opesi 20 ka ndenge ezongaka na aveni fo na butu wana fo na yebisa bachef d'aveni. Merci beaucoup papa Bernard. Kokoba na yo tolingi no toyeba
est-ce que ezalaka rappé ya solo ba musicien ba sacrifier ka bato makasi tona rubrique oyo na épisode ekoya pour expliquer biso pas de problème ndenge nini ba musicien ba sacrifier même basali ya nzambe ya mabe na kati église baza baboma bandimi na bango ndenge nini toya. Merci, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Bon, tikalaka branché, bon s'abonner massivement. Papa Lilobano na suka va te culturel. Bon, Lilobanga suka pe numéro na nga Lilobanga ezali bo kota na chaîne na biso ya comment on dit Le Nazaréen. Ah, et pas maman Tiffany, en tout cas félicitations. Na sepla no mingi parce que na yena kisasa na mona ba jeune fille kitoko kwa yobo. So tali la teli na bapoko ba place bazoza la main nzamba salongolu alongola yo parmi batu wana nzamba bendi alobi obeba te zala mo servante nanga tuka esengona ngano ya liboso yango wana komona jeune fille lokola yo boyo ndima pezo mibonza ke nzambe vrai ou faux na chima boko ngali kolo pesa me batu nyonso te na ebiso solo lelo na mokili ya lelo ya blague te mutu amona ndiro Alexandre parce que ndengo te ya bato ya mso ambitala zoba Alexandre ngama mwa nzambe ni nzambe abengi yo très nécessaire na musala na numéro eza plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557 benganga na problème na yo na sambela nzambe pona yo bakolanda émission na Nazaréen pe bakolanda lisusu na oui na Miracle de Jésus Christ TV chaîne na kutoza ya sikango moni na busani pene ya mama bo s'abonner massivement pona esala pe prophète bolamu bibele pe bino moko pe bozala na ba possibilité ya koyeba biloko nini mosakoli Bernard Alexandre pe kuna epa na epa bataza makambo ebelo koloba me azana kitasa ta koloba ngwa akoloba ngwa pa na e bo kende pe boyeba bo s'abonner bo partager émission na Le Nazaréen kola apambola bino ya mingi na lingi bino soki swasi azotende tokutana mikolo ya bolanda rubrique ko ya boyeba neni ba pasteur na ba mission ba sacrifier ka bato pamba te alobi a sacrifier ki bato ebele plus de combien oyo mozoyeba par semaine 470 personnes ce qu'on nombre na sali 11 par semaine lundi au dimanche nataona kama marabu nazai kutambwa na 404 to ça calcul merci Falan Bendi bisko Holanda biso Salvation Ministry bana nyonso to Salvation to bino mingi kola pambola bino chacha aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya Le Nazaréen Le Nazaréen Le Nazaréen Le Nazaréen ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli Le Nazaréen lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kanti elobi